boa tarde. Eu não sei que horas você vai ver esse vídeo. Estou aqui na cidade de São Paulo com a nossa nova consultora, Júlia. Seja bem-vinda, Júlia. Obrigada, bom dia. Eu queria saber como funciona. Mbote na bino tozali awa na kati ya Jean José. Na ye awa po bino bokomi bobengi ngai na ndenge nini ezoko fonctionner. Jo nazali liboso na ye po ayebisanga ndenge nini ezoko fonctionner. Bozala tolali. A Jean José ela é uma empresa de 28 anos. Jean José esse sabe 28 ans de existência. A Jean José é uma empresa de vários produtos. Jean José ni société eza na ba produit ebele ba produit eza kaka oyo te eza na ba produit ebele. E ela te dá a oportunidade de você se associar a ela. Ye Jean José azopesa biso opportunité ndenge nini okoki kolonga. Fazendo essa parceria, se associando a ela, você vai adquirir qualquer produto com desconto, 40%. Soki yo ose associe yo zali awa oye awa akosalela yo nini 40% ya desconto koma okoki koganye 40% ezebele. Se gostar da qualidade do produto, pode vender e ter lucro. Soki olingi osepeli na ba qualité ya ba produit ya Jean José okoki koteka pe malamu yeba ke 40% ezali oyo bakolongola na kati. Até 100% de lucro. Okozwa 100% ya bénéfice. 100% ezalaka te me awa ezali. E você também pode convidar amigos para comprar mais barato. Yo soki obandi kosala okoki mpe kobenga baninga na yo mosusu mpo bakoki ya kosala mpo baganye mbongo lokola yo. E os seus amigos também vão comprar com desconto na Jean José. Yoka yo olongwe awa oke na Jean José obandi kosala oza deja awa na 40% o bakolongo. Siko yo soki mpe obengi bato na yo ozomona 4 bato oyo bazokende directement pa Jean José bango mpe baza mpe lisusu na 40%. Os produtos valem pontos. Baproduit ozosomba awa est égal à bapoint. Ça va, hein? Os pontos você troca por dinheiro, prêmios e viagens. Soki osombi baproduit na yo ozwi bapoint wana okotroke yango na mbongo na maboko awa makambo ezali. Quando os seus amigos movimentar pontos, a empresa paga 15% dos pontos em dinheiro. Yoka ngai soki yo okoti nanu awa soza na oyo sikoyo yo obengi baninga na yo oyo baninga oyo soki bakei kosomba awa oyo Jean José deja azopesa 15% ya bapoint ndenge nini bango basombi ozolia 15%. C'est-à-dire na Jean José oza nani ya liboso bakolongolo nani oza na awa bakitisi yo nani ozwi nani 40% na yo ya mibale oza na 100% ya bénéfice ya misato oza na bapoint okotroke na mbongo ya mine oza deja na 15%. C'est-à-dire ezebele. Maravilha. E o amigo que indica outro amigo, ele ganha e você ganha 10%. Yoka sa yo okei awa oganye yo nyonso na kati ozwi bato oyo oza na 15 siko oyo bana oyo obengaki tobenga bango bana yo boti oyo obengaki bango oyo bana oyo soki basali basombi awa oza deja na 10%. C'est-à-dire 1 ozwi 40, 2 oza na 100% ya bénéfice, 3 oza deja na bapoint okochange mbongo, 4 oza na 15%, 5 10% ya bana oyo. C'est-à-dire bandeko na ngai Jean José eza na baopportunité moko jamais vu. Oya na Jean José. E o amigo também indica que ele ganha e você ganha também 5%. Oyo eza mbongo bazokabela biso. Oyo eza mbongo bazokabela biso. Yoka tozobanga oye awa
100%. Ozali na point. Oye na 15. Oye na 10. Bana oyo yo obengi awa. Oza na 15. Bana oyo tango basombi ozwi 10. Bana oyo bakosomba ozwi 5. C'est-à-dire na Jean Rosé eza na baopportunité koki kozala riche. Okoma na mbongo edele. Niseke ezali. Toke. E além disso, você pode crescer e ser diamante. 40 mil pontos. Landa siko malamu. Debi sika bino bokozaki keso boyeba. Siko yo po okola ezabo. Na nyonso oyo sali awa ba nyonso ba mbongo zwi ba point. Soko kokisi kaka ba point kwa kipongo. 40 mil pontos. Soko sali 40,000 point ozwi diamant. Bande konanga diamant do monga komi na ba mikuka ozongi banda diamant. Ozwi diamant na 40,000 point. Pona nini? Tango yozo somba, ba nyonso ba somba oyo ba point. Osombi produit moko eza na ba point nango. Exemple oyo, soki osombi oyo eza na 66 point. Ozolanda, sikoyo soki osombi yango ebele na bana nyonso wana ozokoma tina 40 point. Sasa sikoyo 40 point oyo okomi diamant moendo lobeza te mbongo ebele. E aqui você vai crescer. Landa bien. Siko tango bandi ozobanda nano na 1000 point. Na 1000 point wana obandi deja babandi kopesa bakado. Okomi na 2000 point ozwi 1000 point ke bronze. Soko ozwi 1000 point okozwa bronze. Soko okomi na 2000 point ozwi argent. Soko okomi na 5000 point okomi na or. Ganha isso mais uma cota de R$800. Yoka, soko okomi na or ozala ba point nyonso oyo okozwa deja 800 reais eza lokola 150 000 $. Et 150 $ déjà ozwi awa na dollar. C'est-à-dire ozala na ba bénéfice nyonso ozozwa oyebi susu ozwi or oye kozwa mpe na 800 reais eza 150 $. Soki olongwa okomi na safira oyebi safira. Soki ozwi safira 10 000 Vai ganhar 800 mais cashback para pegar produto. Yoka. Soki okomi na safira awa okozwa susu 800 reais to ba 150 $. Okozwa mpe na cashback, c'est-à-dire ya 500 bakopesa yo okoganye ba produit ebele et puis ba produit wana soki oteki yango eza kaka mbongo ebele. Exatamente. E esmeralda você vai ganhar 3 cotas de 800. Boyebi esmeralda déjà. Yoka. Soki okomi na 20 000 point oganye esmeralda. Okona soki oganye yango okozwa 150 $ par 3 okomi na 450 $ mbala moko oyo oganye et puis ozozwa oyo 2400, c'est-à-dire ozozwa mbongo ebele, c'est-à-dire awa makambo nyonso bata osali omati bata awa, c'est-à-dire so okoma mutu munene yaka na Jean Rosé. E diamante você vai ganhar 8 cotas de 800. Só de cotas 6.400. Yoka sa. Soki okomi na diamant ndebisika masolo ezali. Soki okomi na diamant 40 point ozwi diamant. Na diamant wana okozwa 150 $ fois 8. Sikoyo osala 150 $ fois 8 déjà oza na ba 12 000 $. Ozwi na réal. C'est-à-dire mbongo wana eza ebele. C'est-à-dire bandeko na ngai naye koremarke ke na Jean Rosé eza na baopportunité koma okoki koganye mbongo. Talaka baparcours nyonso tosali tala mbongo ya kozwa. C'est-à-dire okoki kozwa ba 12 000 $, ba 10 000, ba 5 000, ba 2 000. C'est-à-dire okozwa. Sikoyo na Jean Rosé eloko ya liboso okoti awa obandi na produit omoni. C'est-à-dire isso. Yoka, ok. Mais duplicar, como dá pessoas. Bolanda bien, hein? Para fazer a mesma coisa. Yoka. Awa na Jean Rosé, tango koti eloko ya liboso omeli outiliser ba produit ba cancer elongwe libumu ekoti osali omeli ba biloko libumu ekoti bassin oyo ekovimba okoma
oke koteka. Tango koteka okozwa 100% ya bénéfice. Awa obandi siko kobenga bato, okei opanzi par-ci par-là, okei boyo, obandi koteka. C'est-à-dire okoki okonsome ovandi te, okonsome oteki pe obengi bato po baya kozwa. Kili pe kuta makosa porque sobre essa aqui pulseira. Acho que muita gente a falar como pulseira é plástico simples. Como pode ajudar a tirar o dor? Esse aqui é plástico simples. Na época tu na qual bato dele babenga. Oh, mamãe Júlia, ndenge nini plastique ya pamba ekoki kobikisa nzoto. Yango ngana época tu na sikoyo bolanda bien denga kolo. O plástico é resistente. Balobi plastique eza resistant. O que vai ajudar não é o plástico. Oye kosunga eza plastique te. É o cima que vem dele. Ezaba ema o eza na kati o biloko batie na kati yango ekosunga yoko esunga na kati na yo ezaba o. Infravermelho que ajuda a desinflamar o corpo. Balobi oye sungaka ezali eifa ya rouge. Yango nde ezosungaka ba douleur makambo nyonso. É como você tivesse tendo contato com a terra. Eza lokola ndenge oza na contact na kati ya mabele otelemi. Siko ntango tie yango mabele ezosimba directement ntango ezokota ezosunga yo ezolongola badouleur ezolongola yo babiloko ya kovimba meme ata na circulation ya makilelo na kati ya motema ezosunga. E vai ajudar muito todo o corpo ter força e resistência. Alobi ekosunga nzoto mobimba mpo koma na resistance. Aqui a pessoa não pode usar quem tem marca-passo, aparelho no coração. Ok. Alobi boy. Muto aza na marque-passe, c'est-à-dire c'est là. Au moins na soki muto aza na malade bazui appareil moko batiaka kuna na kati. Soki yo oza nango okoki kosunga te mpona nini? Soki otie appareil wana ekokata mutu akufi. Mais soki oza na appareil te ekosunga mpona nini? Barayon ya frigo, barayon ya micro-onde, barayon ya réchaud gaz, c'est-à-dire ezosunga même ata bakati rade ezosunga. Omona papa na ndako aza na problème ya kosala pasi azokoka komofuma te ntango akotia eloko oyo papa akomi na ye bien biso nyonso. Aqui na Jamosé, todos podem crescer. Alobi boy awa na Jean José okokola rapide okomi, c'est-à-dire ozomata escalier lobi mpe okomi mutu po ye abandaki bongo te abanda kotambola na sac à main mais lelo oyo boss. Eu vendia produto e convidei amigos. Ye abandaki koteka ba produit pe azobenga ba camarade. Aqui ninguém nasce grande. Awa mutu abotamaka monene te abetaka grand te. Quem nasce grande é monstro. Balobi boye mutu abotamaka grand aza monstre. Mutu nyonso abandaka na muke akoli. Mutu oyo akolaka ka boye aza na kindoki. É isso aí. Vem pra Jean José. Alobi soki olingi oganye yaka na Jean José. Jean José awa eza makambo piki. Jean José ya nga, Jean José ya ye, Jean José ya yo,